bénédiction sur l'unité anine, l'unité anine prospérité, l'unité anine mutuo. Amen. Oh, pourquoi dire des liens? Qu'est-ce qu'on va faire avec des liens? Colossiens dit ceci, Ephésiens dit ceci. Mon frère, t'as envie na yo. T'as envie na omoko. Tu es né du pays de Cana. Pas une zamba que tu es né du pays de Cana pour fondre la Cana. Na ko so Cana zanan. Na ko expliquer no Cana na Bible. Pe Cana spirituellement ngolo bani yoko pambola. Ko moko mino si là na déjà mutasa lemba déjà. Ozomona lemba na bo moto boy. Menzo kaza makasi na butu. Asi abali déjà moi si. Na naissance ya mutu nyonso ba ko bala on na naissance na yo. Et ça ba bala ba on na naissance ma sœur mon frère na zo bisayo. De moza na libala mais oyeba ko bala oza double marié parce que mukolo yo botama ki makambo pasteur yo mtozo koma komoko yeba mote il faut ba expliquer pour comprendre que na naissance ça ba na msusu savon mona ba pesa wana omoni ma futa ba pesa ba mungwa soki ba poudre ba pesa nde ba peigle nde ba pesa mwana na ki ne peigle te na ko pesa moi si na nga ba peigle na ko pesa moi si na nga ma soki ba couche na ko pesa moi si na nga ba pampers to mobali na nga refuser maloba wana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi kola pie mapapu masope mafuta toko kesi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15, pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo ebongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe na ba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. Ndenge kaka toyebisaka bino bana Nzambe biso nyonso tolandaka chaîne na biso kitoko oyo balobi www.tv.com les Nazariens nulle part ailleurs bobengana professeur à délivrance alingi sikoa banda mpona koenseigner tina evre toza koloba eza misalo tozolandela na enseignement oyo ya kitoko ya l'origine de l'homme et les œuvres de la sorcellerie. Naina ebisa mutu moko azolanda biso soki eza pe na moi soki eza pe na butu shalom shalom esikoza benga bana benga bandeko benga voisin benga yebisa ye sala yebisa benga ta na téléphone balanda eza très important enseignement oyo tosi tobandaki napesi merci mingi na batu nyonso oyo balandaka biso ezala baza na mboka poto ebaza na Congo awa ezala baza na Afrique, na Europe, na Amérique,
n'a pas si bino merci et ça bino ndeko apôtre du cœur, apôtre Joseph Chopa, la pièce rare. Moi dans Zambwa te ya kabilo na motema mobimba wa bimisaka ba secret nyonso bomba ke lokote yango na la kaki bino ke tozana ba séance ya ndenge na ndenge pona tina na oyo message Nzamba pesaki sur l'origine de l'homme et les œuvres de la sorcellerie. Ndeko moi si pe mobala zo na biso o ba encourageaka toujours biso na les Nazariens boti kategola na biso o toujours aza présent pour kolanda biso Zambe a pambola bino. Merci mingi pour na gagner temps ou malamu ke net ezakaka mbongo to ko pesa merci mingi na oyanga pasteur James Zamba pambola yo. Merci mingi na maman Mariam Piame, ma maman du cœur. Merci na papa Alphonse Piame Bayonne wa Bayonne quoi. Merci na oyanga na bengaka la servante de l'Éternel, poupée quoi. Oh Léonabi, pour mon Isaka unique et ça n'est pas battu mon sous-souté, basolo baké produit fini de Dieu, la humble servante de l'Éternel Tiffany mon quoi. Ici Kazan Zamba Pambolo, Zamba Pambola, hein, Waza, Yabiso quoi, monteur Nabiso, Scotty, a continué qu'à scotcher bango, Scotty scotcher bango, Scotty scotcher bango, Scotty scotcher bango, hein, n'apesi caméraman Nabiso quoi, wa filmaka biso ba mbote mingi esikaza Alain Zambe apambola o mingi Zamba funga suba porte pas nao mais na biso ka ki komoda sikeza la fin obéissant moni mwana aza obéissant azoaka toujours ba pimena ke logote hein Alain la fin obéissant. Merci mingi na biso bato bazola na biso na tango eza na bututo na moi donc ne ko continuer na enseignement kitoko bato ba bengi ngai bato ba commenter Zamba pambola bato nyoso ba bengaki bato nyoso ba pesa kinga courage ba bien apôtre vas-y nous sommes derrière toi. C'est un enseignement qui nous ont bénis. Il y a même un pasteur qui m'a dit en tout cas l'homme de Dieu ce sont des passages que nous lisons dans la Bible mais je n'ai jamais compris ce que tu viens de nous expliquer. Continue avec ça, que Dieu te bénisse. Merci pour la Batman Suisse. Batman Suisse, Babina Suisse et Inda Imabe parce que Batman vendait que dans la banda ko ba Hollande apôtre Joseph Chopa Zamba pambola bilonde ka toloba ke esika Nzamba zali et banango Zamba pambola mutu nyonso awa tokoye kola lelo eza très important tozomona si l'origine de l'homme et les œuvres de la sorcellerie na ebisa kibino comme nous étions sur le on a dessiné ka ezanga nous étions au ezande mutu origine ya mutu eza misisa ndenge tobanda koloba misisa nalobaki ke nzete ekoko sala lolendo te soki misisa eza te eza na nzete moko tatelema na mokili oyo soki aza na misisa te nazo comparer mutu na nzete. Pourquoi? Parce que pour que nous simplifier enseignement oyo tozopesa sur l'origine de l'homme et les œuvres de la sorcellerie. Mon frère, ma sœur, nayoki mingi batu mingi bakomelinga babi apôtre Joseph. Bible zoloba qui a plus de connaissance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bible zoloba que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres d'Iqbal. Si le Seigneur t'a franchi, tu seras réellement libre. Batu batangi, ba parole, batangi, na kumisi nzambe parce que ezaka ka moyen moko ya kolamusa su batu ba comprendre que oui c'est vrai, si tu as le Fils, tu as la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais question nanga ezaka eloko moko. Tokena celui qui a le Fils a la vie. Mais et celui qui n'a pas de fils, est-ce qu'il a la vie? Non. Donc, tant que vous faites ça, tozokoma, yebelo kozokoma mon frère, ma soeur, yekona to yokana ndekona yo, peut-être na sili enseignement pour comprendre ndekona nga linga mema biso wapi. Ndekona nga zoke na biso wapi. Bongo ba oyo bazo benga wana. Ba o ba se retrouver dans le kamnazo loba. Na loba makamute pona tika ba na délivrance éternelle union. Yebango ke bongo ya mutu ezali bitumba na bitumba. Soko tanga ka Bible bien bango Israël abandi ko bunda mukola liboso te Israël abunda bitumba banda nzamba kona peuple nzambe Israël abunda kotiti na esclavagisme yoko ebisanga ni peuple nzambe Israël nzambe nazo bateke nzambo oyo bapesa ko na Bible na pasteur moka boye l'église na bino frère na mona bwana grâce nzambe oza pasteur te mais nzamba bimela pena Israël ye moko nzamba tambola kina bango na moto nzamba tambola kina bango na lipata nzamba na bango ba miracle panza ba mai liboso na
bango nzamba sala ba miracle ni mane kita likole kita mais Israël a se retrouvé kana boumbu na maboko ya Pharaon pendant plus de 400 ans. Yozo bisanga que il y a plus de connaissance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ et pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Donc c'est très important. Quand Yozo bisanga que il y a plus de condamnation, c'est vrai, il y a plus de condamnation parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà tout ça Luka. Toko misaba na nzambe ba comprendre que ba origine na bango ne mema ki malédiction. Ba origine na bango ne mema ki be échec. Ba origine na bango ne mema ki ba mabala. Yango moni lo toyo koloba ke eza na batu ebele origine ezo péché ezo kanga bango eza ko empêcher bango. Soki origine na yo eza mabe nyonso ko sala pe eza mabe. Donc nous ko bisa mutu moko ke enseignement oyo landa ngo très bien et ko pambola yo et ko suma ta na muke naza na le moins des apôtres bapôtres balikinga baza ebele mais mayele muke nzamba pesa kinga nzia sango malamu pe na ndenge nzamba benga nga ko bosa te alongola nga na ténèbres pona na lumière pona ko fungola batu misu ngai ne na koyebisa boye eza boye to eza boye te loto ke ndiko yekola sikoyo makambu oyo origine abebisaka na bomo ya mutu. En français toki kolobake ce qui détruit l'origine d'une personne eza makambu ebele oyo ebebisaka origine ya mutu. Omoni nzambe tanga tinda ke na mokili obotami epa ya mwasi moko obotami epa ya mobali moko na kati ya famille botaka na bino ezalaki na ba papa kulutu na papa leki na bakoko bango pe ba vivra ka lokwa yozo vivre lelo eza na batu musu ba vivra na kati ya libota na bino na ba 1800 eza na batu musu ba vivra na kati ya libota na bino na ba 1900 et que yo zala kite yo uti ko bota makasi konde na zolo wa toujours oumeli na auto zaka na 30 ans ozaka na 40 ans bongo libota no mutesala plus de 400 ans plus de 500 ans plus de 600 ans libota ne zaki na koko abakoko. Alors, ce qui s'est passé dans la racine nayo, au yébité, où est qu'on retrouvait kaka ozan zete, au botami quelque part. Or, tant yo botamo bimi na mokili, yebakango et lo kwa liboso, yo kanene bibeso loba, totanga, mukana ensemble po, tokende koloba, en 20, bibeso loba na Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 5, est-ce que ali, mais toujours là on a verset 1 à 2 à 3. La parole d'Éternel, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Janine ses abominations. Fais connaître à Mados ses abominations. Fais connaître à Gizi ses abominations. Et tu diras ainsi parle l'Éternel, le Seigneur à Tchopa, par ton origine et ta naissance. Voilà. Ce matin, nous allons parler où? Là où tu nous suis, nous allons parler maintenant de la naissance. On a parlé de l'origine. Le Seigneur a dit par ton origine et par ta naissance. Voilà. Ta naissance n'a signifié un na tchango dans milliers de malédictions na origine. Par ton origine et ta naissance. Azo reconnaître que mutu abandaka vinae la nana très bien. Mutu abandaka vinae mukolo oyoye abotamaka. Mukolo mutabota maka muto somo na bimi na mukili oya bimi boye ezate que pour monyer na mukili wana. Souvenez-vous que Bible dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Dieu, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà consacré comme prophète. Azomisana Jérémie. Au moment que mutu tu es comme na mutu yo abimi na mukili, mais ezaki na formation moko ezaki na kati ya mutu aw. Nde na lobaki na batuke oyo ne ozana pouvoir ya ko gagner vie na yo ozana pouvoir que vie no ekende liboso. Pourquoi? Parce que na pouvoir ki yango na première séance biologiquement nene bisande komoko ba docteur bazolo baboy tangu ma ya mobali ekendaka kokota na nzoto ya mwasi po ekende kosala misala ya kopesa ezemi tangu ovila fungwamaka ba supermatozoïde wana ba yaka lokola bitumba baza ba milliers na ba milliers ba milliards na ba milliards ça dit bazo kima bazo potambangu ndam na okota wa biko kota te wa tindiki wa pusani titi papa papa moko alongi tant moko alongi soit moko te mi balé ba koti pa mapasa ba longi tant ba longi ba koti na kata li mama ba vandi na kato vie c'est-à-dire quoi ba o nyonso batikala ki libanda mutayo ke la bango mawa azate bazolo bana médecine ke bango nyonso ba kufaka
c'est-à-dire il périsse ba semence wana nyonso kufa oye koti ezuba moi mais oye koti te et kozwa moi te ça nini ekufi siko tango mutasa kotaki déjà na kata maman okomi lokola semence semence evandi siko na kata origine ya muto azomema yo ya muto azobatela yo est-ce que oyebaki muto amemaki yo na libumu mama est-ce que oyebaki muto amelisaki yo mabele ma soeur est-ce que oyebaki muto avandaki na 9 mois na 9 mois na kobosana te eloko ya aliaki nde eloko yo oliaki eloko ya melaki nde eloko yo melaki esika ya kotaki nde esika yo kotaki ya mwasi moko basala délivrance bayoka molimo mwe kubobima na ye ngai mama Maria totu na molimo yo na okotaki ne abi mama na ye moko abandaki no kofuka melanga na ba crotte donc ça dit que ndake bakena ba crotte wana bafukami esike bembe esika na ni keko ezali mutafukami ne keko otondi mo santu yonde mokonzi yonde OK Bible lobi na Exode chapitre 20 okongumba mela mokonzi mususu teka kanzambe okofuka mela bikeko te ozomona mama wana ser wana ayambaki milimo na ye na nzela ya tango mama nazaki na zemi abande kokende kokonde soki na nzete soki ekauki soki nzete fungwama soki nini nayokaki wana azokende kuna kofuka melekeko tango azokende kofuka melekeko ekeko wana lokola ezalaki molimo ekoti emoni zemi mama mutamemaki yo mon frère kotya lolendo wana otya te oh non apôtre cet enseignement là c'est bon toi donne-moi ton enseignement que tu veux oh biso tolanda soko oza na moyen ozosepela obenga ngai au lieu koma public n'importe quoi benganga numéro ezali mon apôtre je voulais discuter avec toi regarde ce que le Seigneur m'a donné tout ça le quoi ba chrétien béré il y a pas un problème et surtout que la conférence kanisa mo très bien bible so ba que tant Paul abimi ba Pierre bandima qui était mais Pierre a dit c'est ba ko to vanda nanu to yo kae malobazo lobananu to yo kananu c'est très important kazo loba tant ba yo kaki Pierre abini celui-ci aussi a été appelé par Dieu donc nene sa mutumoko tant que Pierre a reçu aussi le ministère, c'était après avoir l'écouté. Mon frère, l'orgueil ne dit rien, ma soeur. L'orgueil ne fait rien. Manya memaka yo frère. Yo moko mi memaka ka dibumu. Yo moko mi bimi sakamba moko bimi na mokini. Ezaki na monta memaka yo lokola semence. De la bible ya memaka yo lokola semence, yende monta vandi sakao na origine. C'est-à-dire au kotaki monta liboso na mokini. Yo zalaki liboso na ete yenda zalaki liboso na o siko otami na mama moko azaki ne ndoki et bon on y allait ça fait la libumu allez sur madame bon maman ndoki azana zemi na o akenda ko ya chaque jour biloka ndoki na butu bo yo ningi te balobi ke mwana azana mama o mama zolia médecin lobi o nde mwana zolia olia misunya batu mais inconsciemment ne zo boya biloko abo ba cinéma bo frère pour ni kotika te ba nzambe bakangwama pour nous kotika te ba nzambe ba comprendre l'origine na bango pour nous kotika te ba eba ki ba nzambe eba ke naissance nzambe wale frère oh nafanda muke nzambe oyo asalaki yo na ngai oyo asalaki likolo na mabele oyo alobaki mai ezala mai ezali oyo alobaki ke lumière soit la lumière vie ye moko mtazo ebisa na Ezekiel alobi nayoki kolela ya bana nayoki kolela nazomona mwana wana azogene nazomona wana mwana wana azoprier nazomona mwana wana azokabela ngai nazomona motema mwana wana aza malamu alingi makambo malamu me mabe ezoyela eyebisa ye esika babomination na ezowuta alobi dans son origine et sa naissance nzambe azopréciser origine nzambe reconnaître origine nzambe reconnaître que mutu moko abotamaka mokolo moko ndeko na ngai nayebisa eloko moko eza très important origine na yo ebandi te mokolo yo obotamaki ebanda mais sauf que mokolo yo obotamaki nzambe ntango yoyaki na mokili ezalaki na bato sorta mibale na lobaka oyo bayaki basusu bayaka mpo babenir basusu bayaka mpo bamaudire yango nzambe azoloba dès ta naissance mokolo botamaki ezalaki na événement moko elekaki nzambe abi dès ta naissance tu es né du pays de Cana nzambe azopréciser mboka yo botamaki soki Cana azalaki na problème te tant toyekola Cana bato mosusu bacomprendre lobi alobi dès ta naissance nzambe abi naissance ezali naissance ezali ntango moto abotami ntango moto abimi na mokili
tant mutu aye alongo sika zaki invisible po zemi to mona kango o mona zemi visible mais mutu azana kati azema zaka invisible jusqu'à ce que akobimana na mokili yango moni so mutu na kati azemi ba ndoki ba kotala ba panzili mama ba moni mwana esika zali ba ndoki ba kotala ba fungoli ba pesi loko ba lingi esika zali parce que na bisa mutu moko o mama na bande kolia nde yango bande kolia o bande komela nde yango bande komela o bande kosala ndo bande kosala mouvement nyonso mamizaki mouvement nao parce que c'est elle qui te porte parce que c'est elle qui est avec toi il pouvait te déplacer avec toi partout et bon bano ba kota na bango na katanda kwa nganga mama za na zemi na mwana make panda kanga pas de chance nganga na mona ki mwana na libumuta mona mwana libumute amona kayo makamsu yo kumusala eza yote eza parce que ba kota kana ona mama yo zaka na zemi ba ke le côté frère voyez be le côté to simba ka bible akala mingi ta okomi pasteur bible na mapeka kaka wakala mingi te voyez be le côté ba yebisa ote ba la kisaote on comprend que il faut que nous kobunda on comprend qu'il faut que nous kobima na kati abali wana naissance ya mutum ko la botamaki ezaka na événement yango na ina bisa ndeko moka mwasi na ina bisa ndeko mwa mobali mukolo mwana botamaka ko sala na ngoma sekite ko sala na ngoma sekata mukolo moko te naissance sa mutu pesaka événement mutu nyonso aza leloko ya nzambe kati na ye mutu nyonso aza na etinda moko na kata mokili mukolo mwana abotamaka événement moko esalamaka mukolo yesu abotamaki bible lobi bamonaki étoile na bamange étoile eza kose présente ke mwana na moto abotami olie balanda est ce que étoile wana ezaki lelonga yesu yo mutu ozokonda ndenge étoile wana ezaki lelonga yesu ezaki un événement ezaki un signal chaque naissance ezaka na signal naissance ya bakonzi nyonso ezaka na signal naissance ya mutu mune ezaka na signal yango moni mokolo botamaka bitumba ezalaka na kata famille na yo yango moni mokolo botamaka yo botami mama akufa yo oza na bomoi yo kasi mama bina kufa mpona nini otuna te bayebisa yo te mutu akoyeba te ezaka biloko ya origine yo koyeba eloko moko te qu'est-ce qui s'est passé comme combattant mosusu nzambe mutu abundelaka yo mama aboti yo ntango azobimisa na mokili mama akufi yo otikala na mokili oyebi te ta mosusu mama wana nde mutu afuta paku afuta nyongo na yo mpo yobima mpo yokoma nzete ta mosusu mama wana kaka mokolo yo botami pa makambo échanger bato bazalaki na mosala te bazwi misala bato bazalaki boye bazwi mokolo yo botami mpe makambo ekufi papa azalaki bien quand tu es venu seulement au monde tout ne marchait plus chez moi en tout cas je cherche comment faire c'est ça qu'est-ce qui est fait eloko ni ekomaki yango nayebisaka bana bamama na papa kundimaka jamais mokolo mwana botami bato baye kotala na hôpital bebe mukoko moko to noko na moko to mama kulutu to yaya moko to soki nani na koloba makambo akende ayebisa mwana na bebe ke oyo akozala mwasi na ngai oyo akozala mobali na ngai yo pe dès sa naissance on dit mi mwasi na yote mona koko moko mino esila na ye déjà mutasa lemba déjà ozomona lemba na bomoto boye menzo kazala makasi na butu asi abali déjà mwasi na naissance ya mutu nyonso bako bala on na naissance na yo eza bato babala bango na naissance ma sœur mon frère nazoyebisa yo ndenge oza na libala mais oyeba kobala oza double marié parce que mokolo yo botamaki makambo pasteur yo mutu ozokoma komoko oyebango te il faut baexpliquer pour comprendre que na naissance eza na bana mosusu savon mona bapesa wana omoni mafuta bapesa bamungwa soki bapoudre bapesa nde bapengle nde bapesa mwana nayaki na epengle te naye kopesa mwasi na nga baepengle naye kopesa mwasi na nga soki bakushe oyo naye kopesa mwasi na nga bapamperse to mobali na nga refuser maloba wana na bina ma sœur refuser mon frère refuser yebisa mama na honor o aza koko na aza mwasi na ote ye mobali na ote yebisa papa na o aza koko na yo aza mwasi na ote réponds par la parole kozaka yuma te muta kosa ote ona ndeza boye sans effet est-ce que la personne de sans effet c'est toi est en toi pardon c'est ça le problème autour du monde yon nena yebisa mutu moko naissance ya mutu eza très important ezaka un événement na naissance bako bala yo domona mutu musa zoyeba te tosali ba délivrance sepelé to moni mutu yo kotaki wa ndenge mibima na nzoto na kobima te na kotaki mukola botamaki mama na ye moko ndimaka na bala ye mukola botamaki papa na ye moko ndimaka na bala ye bongo ma sœur yebisanga so ba critère ezaka pona mwasi kitoko nde libala po ni yo bala te kasi
yebisanga tala ndenge ozawana tala yo pani obala te yebisanga pembe mususu yana pembe bakangi boy ba publier internet nyonso moi c'est kitoko moi ça libala ba publier partout yo ana kenda ki bala ki tina ba bêtise yo kasi moi ça bongo ezaye mutakota ki libala bakomi komoni kolombola mobali mususu bakomi komoni kosaba bêtise bala ki c'est tibo na bonanda ki amote bongo mutako c'est ya pris de connaissance kenda l'église te l'église bakomo kende nzate katakata muta okende église nyonso na simekanga mebimi boye nyonso na simo bimi libanda nice tout ale balo bana batute yo lo bana batuko non il y a plus de condamnation wapi ya wapi pour ceux qui n'ont pas le Seigneur il y a des condamnations pour ceux qui ne marchent pas selon sa parole et selon sa loi il y a des condamnations. Pour ceux qui ne marchent pas selon sa volonté, il y a des condamnations. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a encore des condamnations. L'église, quand nous partons à l'église, ce n'est pas ça. C'est de changer ton cœur, c'est de repentir, d'abandonner les péchés. C'est ça la personne dont il peut dire, dont il peut prononcer qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Si les pasteurs écoutent mon mot qui, pasteur, Kamata, Vimba, Maman, Amata kuna agita mata pasteur azobina mata lo ole kuto lela yoko mocho ya sou pasteur na kuna priya ki pona e sambela ki pone makasi na kopani ke za été misisa ekomo benda e misise le ki milai so misise le ki milai donc le ki nzete osalani nyonso misise ko benda. Internet les amours. Numéro d'amnésie 00 243 81 900 81 84 00 243 99 418 27 27 00 243 81 900 81 84 naza na Vibe, naza na Facebook, naza na WhatsApp, naza partout. Soko beti de pas na biso na Nazéré beti apôtre Joseph Chopa, au moni enseignement na nyonso. Bo santu na 2 séances na biso. Auto ça eza séance ya délivrance mais na nzela ya témoignage. Et si apôtre Chopa comment ki na suka? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comment ya bongola ki motema? Comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur? Quelle était la mission que Dieu lui a donnée? Parce que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, il y a une mission que Dieu lui confie. Cette mission-là est différente. Je ne suis pas comme toi, mon frère. Moi, j'ai ma mission, toi, tu as ta mission. Ceux qui missionnent les à côté à Kabao, Basi Baebi Nzambe, les à madame. Ceux qui missionnent les à côté à Kabao, Basa Santu, quand même Nzambe 3 fois celle, le Kolayo, les à madame. Mais la mission dans les à Okene, là-bas, Oyo, Baebi Nzambe. Naba o ba ebi nzambe kasi mesa les les okanga bango nan naba o ba ebi nzambe me kasi bazo bundisa bango. C'est ça ma mission parce que na recevoir kaka même onction au Christ ayamba ki na Isaïe 61 Christ a mis onction ya kokende ko kangola l'esprit de l'Éternel sur moi l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle na annoncer la bonne nouvelle est que ce qu'on nous demande lié aux origines au niveau de mon lien à naissance parce qu'ils ont déjà malédiction fait connaître à Chopa fait connaître à Myriam fait connaître à Christine Kabongo ses abominations fait connaître à Piambe fait connaître à celui-ci fait connaître à la servante de l'Éternel fait connaître à Alain ses abominations ma abomination ça va malédiction ma benaï sikewuti muzinda likamune zawapi umuni nzamba zo bisa baye bisa mutu parce que nzamba na souci kutu baye bisa mutu mais yo zo boya souci nzambi oh pourquoi dire des liens qu'est-ce qu'on va faire avec des liens Colossiens dit ceci Ephésiens dit ceci mon frère t'as envie na yo t'as envie na omoko est-ce que ça marche ou ça ne marche pas quelque part madame Soumouto Lobaka mitala pe nga ndima ngo kinana posaka ya délivrance nga ndi yango moni nzambe alinga bato baza humble zala humble cherche à comprendre les gens pasteur montant d'auteur va délivrance na oganga na kisasa non moi c'est les chandeliers moi quand les chandeliers moi c'est tira toutes ces choses là c'est faux mais yé moko tanga yokota mozindo sko nzamba bisabi non la délivrance est réelle. C'est la mission que j'ai donnée. Si toi je t'ai donné ça, si toi je t'ai donné que toi tu vas prêcher seulement sur la prospérité, il n'y a pas un problème. Prêche sur ces choses-là.
Si toi tu es donné de prêcher sur la sanctification, il n'y a pas un problème. Prêche la sanctification. Mais si tu as donné aussi à ton frère de prêcher sur la délivrance, laissez-le prêcher. Parmi les 10, il y aura même 2, 3 qui seront délivrés. Et quand ça sera délivré, ils viendront chez toi, tu leur prêcheras maintenant. La bénédiction sera une prospérité. Amen. 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 Bill Gates Bill Gates, Bill Gates, son avion. Bill Gates, mais le problème, c'est que Bill Gates se réjouit de ce qu'il a gagné. Est-ce que Bill Gates se réjouit de son mariage? C'est ça notre base. C'est ça notre problème. Ce n'est pas seulement de se marier, mais de se réjouir de ce mariage-là. Ce n'est pas seulement de travailler, mais de se réjouir d'un travail, d'un fruit dans le travail. Ce n'est pas seulement entre en bonne santé, mais aussi au jouir. Au réjouir, ce qui est au jouir, en français, na bonne santé, na bino. Nana ibisa mutu moko. Que biso tout ça na katia, les Nazariens. Na les Nazariens na ibisa kibino ke. Muta ko saote. N'importe lequel na kenda na tout doit peine dans la vérité. Pourquoi vérité? Parce que tout ça na état de besoin. Au moins yo moko bo senga apote buka siko ngisi la matin ngisi la. Mazela na apote baksa minute baksa minute nini. Et futa makaya. Ceux qui n'ont pas 35 minutes, n'ont pas 35 minutes. Et futa maka. Donc tout ça na état de besoin. Tout senga na bana nzambe nyonso. Zana mutema malamu. Couper sa chopate. Couper sa tifanité. Couper sa maman Mariam Piamete. Couper sa maman Moutoute, pesa les Nazariens. L'ennemi sa Moutoumouka Landaka. Après si moto na papa Edmond Kobani. Ici ko sanza ma pa molano. Na pesi moto na ndeko na ngai moko. Fra motema. Albert Okoko si ko sanza ma pa molao. Na pesi moto na ba sœur, na ba frère nyonso. O ba soutenir na biso bisika bozanza ma pa molabino. Na pesi moto na maman Marienne. Maman Marie-Thérèse. L'état-Unis Christy Gonda. Moi, je suis Mazama Pambo. Christy Kabongo. Kobo ça toujours à la page dans Zambie. Quand c'est Skanzamba, quand c'est Skanzamba, il y a na pesi mbote na batuba na Suisse, na Paris, na Belgique. Bolimo na biso kandeng ember le bakanabino et mata kaiso mata overdose muto pesa wazate. Et on a se pena no mingi ba papa ba chip ba maman ba chan. Yaya tokia sous la satana. Tonia ta satan toka sonité dans les Nazariens. Nous avons promis belé. Obi ka yo mo Congo. Oza caméra mi balé mi sa to kende boy kende. Pe amwana ka izo sala. Déjà Cécile. Sozana et loko mo kamala tout ça pour sa lumière mo kamala ba LED. Monta ngo zonga émission mo na pena que non apôtre Ewana. Tu as pour ça ba LED ya kitoko. Et ça on a valeur à $100. Ce mutu mo za mutia malamu. Abia Maman Mariam. A MB servante na otinda na gotinda ngate ngaso kotinda otinda nga eza pona nga nazo yo bande pona les Nazariens potini la mutute ni Maman Mariam motini la nzambe et sika ko seme malamu nazo répéter eza ko seme na musala ya nzambe ko seme yo moko mona ka soko ezaki ke balia ka mbongo émission de kakate yo mona ka les Nazariens ndenge ni ba mitu sanga na pambola ka mwana wana et puis là on a moni sou Maman Mariam Piame à côté de l'école, on a que nous avons que si kao di pas mourir dans la maison pour bino bo sepelaka bo surtout ça une caméra to se planer une caméra za $600 mutu mo 60 mutu madame ah oui ça va prier wana mais tant musuku na ba no ba sakana kana ba na caméra papa jouer papa kacha papa train pa pandi nango oko bois que na biso kote caméra ni ça musala et pas mo la ba na nzambe ozani lokwa koloba na miso nzambe mukomususu tala mutu kwa saka motema ya ofungola chaîne les Nazariens yewana ba amnyonso baza gagner batu nyonso ba gagner ba opambwama yepa opambwama vina e mobimba atika no mona pasité na lakelake bolam na lakelake bénédiction na tout ça na posséder comme sur ordinateur a ozana mo ba $400 mais kuna tamsomo na bo moi ça 50 il y a bien kitoko ya na motema nao okoza moi si j'avais vu une jeune fille qui m'avait envoyé plus de 15 montres 15 montres là, tu as tout une montre mon coûte il y a 120 €. Mais il y a tinja qu'on avait apporté na pression changer à ba montre. Nous t'a tindi déjà pour na montre à boitini. Bon siko, monter manière ni témoin na bombi comme on a. Pour ni to za monter malamu ka au transformer en ordinateur. Ordinateur pe na mi balé à sike qui na Nazarien ba
Tu pas mon ensemble pour nous. Pasteur James, mon ami personnel. Nathalie Kalito, il n'est pas mon ami personnel. Pour nous, on a ébi. Soutenir la prière, pour soutenir le conseil, pour soutenir la tina bachan. Zamba Pambo Eskanza, madame. Moi, laptop, moi, ça fait madame, Nazareth, Zamba Pambolo. Ma Marie, Thérèse Ngonda. Tout ça, pour ça, batterie, pour la caméra. La batterie, nous sont faibles. Faibles. Vous savez, il ne faut pas changer. Kata coupé! Coupé quand? Allez, babandeli. Kata coupé! Pas! Coupé, babandeli. Moi, je peux les kakuna. 100! 100 zamabe! Bobon sa 100! Je vous apporte à l'Obama-Kasi, na l'Obama-Kasi, na danga. Na danga, comme il y a 100, comme il y a 100. 100. Donnez les 100. Soyez au tindi ba batterie. Bon? Batterie en combien? Au lieu que nous bois que c'est kabimaka na concert, au pesa kabango. Bango to pesa bango ba bebi saba na biso. To pesa bango ba na so ba koma ba tatro koto. To lati saba bango bilamba ba na biso de lo ba koma ba shege, ba koma ba New Jack. Et puis ba zo yimba bango susu. Oh la ngoba. So que nini New Jack. Boma bango. Shege kamata shege. Tu vois? Ba kumisa bateau ba bebi ici. Ce n'est pas normal. Yebi saba non. Nazui $100. Natina les Nazariens pour na yo fiston vie na ebonga. Nazui 100 caméra o natini pour na moi na Charlotte vie na ebonga. Et si mamala mingi loyer chaque mois to futa ka biro. Batia kutu ya mutu moka bo pour ça ya occuper monter mamawa. Abibo pour na examen ka mwanzambe. Ah moi 200 €, moi 100 €, moi 100, moi 200 €. So monter ma examen là. Obina CP nanga na salaire nanga o na zwaka o. Pour que nous bouca borgine nous soit apôtre, binoka bossé dans la prière, bolé la caille pas ensemble pas pour nanga. Naza pour s'en foutre à loyer chaque mois. Nous nous foutre à 200. Ya ma bête nzamba opambola yo. Ce pour moi kabona moi 2 personnes mettez là moi 100 kaka 100. Et que sunga biso, opesi mututé, opesi ngona. Ce pour ningi ba pesa open numéro maman le pam, ba pesa numéro ya immeuble en est 14 locaux comme ko vexer na compte mo exact ma bête. Nzamba opambola meto sepelaka et les kanama bo poto e bango. Oui, que courant qui ça yo moko yebi. Ya moto ko lobasi kana. Tant que obasi kana na yebi suma bela ma qui ça va bon to la biso. Landa c'est les mots ezolanda oyo. Tu es né du pays de Cana. Pas ni nzamba ebisa que tu es né du pays de Cana ko fungola Cana. Na ko biso Cana zanani. Na ko expliquer no Cana na Bible, pe Cana spirituellement ngolo bani yo ko pambola. Siko yebisa nga. To ça pour ça. Ko te courir kataritane to sali a. Courir ko kenda taba 5 fois. Oui, bah pété, mais tout kataka coupé, le courrier est parti, coupé, coupé, team comme jupon, il me coupé comme pantalon. Parce que tous souffrir, mon frère, ma soeur, nous sauté. Qui ça c'est à Kabon, on est chaotique, on est à Kabon, nous avons sauté, nous avons le tout ce qui construit là, ils construisent pour eux-mêmes. Là, la vérité, ils construisent pour leur vente, pour leur famille, ils ne construisent pas pour le peuple, pour eux, pour eux, à la Qatar, tout ça, pour ça, courant. Soyez ça, ma soeur. Au Monica que non chaque mois, on a foutu un courant, moi $30, moi $50, on a beaucoup comme on a CRTL, on a beaucoup comme on a Anastasia Kassongo, moi on a Anastasia Kassongo, dans Londres, on a foutu chaque mois $50 à courant, ou bien 30, $40 à courant, on a beaucoup chaque mois, nous avons pas molo. Bah à millions sur les a gagné, yo pas maman. Bah c'est yo pesa nyo sauté, si kayo Monica au coma, et ça les bien. Aujourd'hui, ba minute c'est ça muke apôtre chopa minute c'est ça muke yo zaka bo mu lobi muke ba bakati yo ano limwe bakati ngado na komi ko baina komi ça même MD na mo na ko enti na opesa enseignement sika mabanga ezolo kati parce que ceux qui batu bande ko yoka ba on linga apôtre chopa pena a continuer ba seulement au tina suka mais comment les faire MD qu'est-ce qui manque mais connexion de tout ça la bo mo na biso bo connexion ezate connexion ezaka Moutouboui papa, tchawana, apôtre tchana poche, M dit, Zobo, moi si appartement ma pami, Wabi Msamba, caisse na bango, Tapo Bakou Missa ensemble, Nenge Bango na Wassel ensemble. Ils seront bénis et ils sont bénis. Leurs enfants seront bénis, de génération en génération. Et si comme l'âme yo pouvoir casser masse na yo, et ça quand les Nazariens, et ça quand les Sika Nzambe, et Sika Oyo, bo solo Nzambe sama, au Pessi Moutouté, mon Pessi Ango. Zambé. Voilà, tout ça on a pour ça qui a l'aide, tout ça on a pour ça caméra, tout ça on a pour ça ordinateur, tout ça on a pour ça par batterie, si capable la caméra na biso, y a moi pour ça maman ah, tout ça on a pour ça loyer chaque mois, nous t'en soutenir Zamba Pambolo, na SNLP chaque jour na bien couper
Kune komaka couper, tiens comme un pantalon, est-ce que komaka kata kata. Tu rebandes l'émission madame Messi la athée, tu kati to bande les sous. Donc passe à courant, mais ceux qui sont en courant, ceux qui toko, ceux qui foot, ceux qui toko, ils en ont très bien. Ceux qui moi groupe, mon conseil, les gens pas moi les gens pour m'habiter, tous en a posé à chaque mois. Et puis c'est là où mon point dans le courant, connexion dans Bissopé, ce moutango chaque mois on a fait sa connexion, dans son bâtiment à $200, dans son bâtiment à 100, mon qui on a causé un bâtiment à $70. So bien en connexion à quelques jours, exactement la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Que personne ne te trompe. La main qui ne donne pas, ce n'est pas la main qui va recevoir. So moni muta ozwa, c'est que muta na pesaka. Mais so moni muta na ozwa pesaka te, c'est que muta na zu ya Satan. Wa zu pena nzamba opesa. Wa za mutema nzamba na sengi pa na ba na nzambe. Na leli lokola moko na kati ya bato ya Nazarien. Moi na pena so ba ya ka osabe mission ba kete. Mais biso za bana ya kati. Ça dit to vanda ka yo moko yebi na lala kawa, na lia kawa, na melaka ndako nanga eza nini par ailleurs chez nous les Nazariens. Après 6 ans, merci Mingi. Tu as une souka émission na biso pour tout ça lelo. Né semaine ya o tozo banda sous émission makasming d'ailleurs awa déjà vendredi beaucoup des émissions très fortes où ko la biso kana ezanini. Ya on a vu ko bo santé maté à lelo. Tu parlais si naissance abi dès ton origine, tu es né du pays du Canada dès ta naissance. C'est-à-dire, naissance, c'est ça très important. Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 5. Naissance à Moutou et à nous sakabe, vénément et belé. La naissance, bah, là-haut, au mari de nous à côté, aux femmes de nous à côté, par parole, par erreur. La naissance, Moutou à Simba qui makila nao. Moutou à Simba makila, les bossos, les ayotes, les femmes sages. Maman est Simba qui a monté. Femme sage, on a aussi makila, à salili makila nao, pe mabe. Moi, on a tant à ça dans bosoto. Moi, on a tant à ça dans makila. Cause of Bosoto, na wana baby siamope, de moi na msomo na lumbaka sola, kolina solo na nzoto, akolina botutu na nzoto, parce que muta simba kai na naissance mko liboso. Eza na mama muta simba mo ane muta liboso azate. Mama nyonso abota mo na muta simba ngweza batu mususu. Sadi ba minganga. Oyebi maboko na bangote. Oyebi loko ni ba simba bo mo na bangote. Oyebi so basaki minganga bandoki to bandoki te. Donc naissance c'est ça très important. Na naissance ba ko be sa mwana, na naissance ba ko bongisa mwana. So moni muta na naissance ya mwana bébé l'hôpital, ayeko ba mo na kati hôpital au nord ou à moi si nanga tombal nanga boya refusant apporte tu pour mutatindio ou pour refuser dès qui me parle na ko sarabinoté na naissance on va qui montonyon son mukolo abotami de mukolo pe abandi nzete na ekokola donc racine ya mutu occupé ko changer au bandi ayo moko awa net na pesi exemple awa mon exemple na zo pesa ou eza ko mutu moko abandi ko faire bandokola akola nzete mulaite akopesa pe racine na ekombo racine na pe ko za nango pe kombo ya bénédiction. Racine n'est pas comme il y a changement. Racine n'est pas comme il y a élévation. Donc ça dit que tu peux changer racine à sika. Si racine est qui m'a bé, au bout racine en famille, au compé na racine à sika pe, ma génération n'a et pas moi mi parce que ce qui au CP pas maman, au pas maman. Pour na kende ko suit ça, na pesi merci ming na ba onyo so na kabiso, merci ming na maman Mariam bien mozo na ngai et ce kozali wana. Merci na MSV de l'Éternel, et merci na bana nyonso Bukavu, Rwanda, Uganda, bobenga kinga et Burundi na sepela mingi. Pasteur Pires Kalogo, yo benga kinga kuna Tanzanie. Merci pour na loana biloko wana, merci za mpambona ko latango, pour mona ke na ko sarate sokeye, na ataka na miso pour mona ke otea papa obwaka na bwaka na lataka pardon. Na ina ibisa bat nyonso wanda biso, za mpamba no shalom shalom, numéro de téléphone na ngezali 00243 99 418 27 27 00243 99 418 27 27 bongo tous ça numéro monsieur est private mais na PC on va tenir sur poste saturation l'équipe auto tous attend mi balé 00243 81 900 81 84 né aux yeux apôtre Joseph Chopa l'apôtre du cœur l'apôtre d'amour papa ya bolingo batuninga apôtre d'amour ezanini eza parce que muto aza bolingo aza katinanga yango ngape fona za ka bolingo esika boza nzambe apambola bino nzambe apambola bandako na bino de tosilisi awa na enseignement kitoko ya l'origine de l'homme et ses œuvres tokutani na sima mikolo professeur ya délivrance esika boza bino so butu malamu tongo elamu musala kitoko bolanda enseignement po bopamwama ciao bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe alona